Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, salut, bonjour. La grande famille de BBC, bah bonjour, bah bonsoir. On a toujours bonjour, bonsoir parce que et dépend de la vidéo d'abisso. Bonjour, bonsoir, salut, Djamboye nous, Botenabino, hello. Voilà bandeko, ezanga babino BBC Mpoi TV. Merci, na bandeko nyonso. Bazo soutenir chaîne à BBC. Merci na bandeko nyonso oyo baza ko benga pe ko komela biso ticket nzambe nanga apambola bino nzambe nanga a batela bino. Voilà bandeko lelo toza lundi le 8 avril. Toza toujours na début à mois alors ba bon début à mois ya avril et surtout ba bon début ya week-end. Kota aimer slogan na biso ya chaque jour Kota aimer partager, ceux qui pèsent en baladi bosso, ko hésiter na ko s'abonner, zala à l'aise parce que tu ne seras pas déçu ici. Voilà, nazo pesa ba coucou, ba mbote et pas maman nabiso Silewe qui est là. Ba bonjour, ba bonsoir nayo, ba gros bisous. Celle qui est avec moi tout le temps. Au senti penza que non m'to soutenir yo. Voilà. Nzambe nanga mona yo mama Siloé Kiala. Voilà bandeko titre na biso bomoni, photo ya miniature pe bomoni. Je crois émission na kotsa ki lobi na pourquoi na laka ki bino ke non aujourd'hui aussi na ya na mo analyse moko ya Maxi Bondowe oyo Maxi déjà pe asala ki sortie médiatique na ye. Et sali que matière ezangi te na kati wana na lobaki ke non plus ba artiste comédien bako banda ko bima ba bando sala ba sortie médiatique alors et ça ke non biso petos en matière na makambo o bango bakoluba alors et kena bongo siko lorsque tokoya to sala lango na polémique te mais to faire voir ba tout analyser l'isolo yango ndenge zalaki. Voilà, j'insiste toujours bandeko bo aimer bo partager s'il vous plaît ba sepela kana ba analyse à mama BBC please. Bo soutenir ngata na ba j'aime et ça bien ba partage et ça vraiment bien makasi. Boye bi ke no chaîne na biso to za na problème lokwa to za ba na nzambe atikali nzambe et YouTube vraiment azongisi biso sous monétisation et to kumisika nzambe. Alors là maintenant on doit vraiment booster notre chaîne na travail. Voilà, bino pe bo soutenir nga juste na ba j'aime na ba partage et ça toujours bien. Voilà, sortie médiatique il y a Maxi Bondowe na loba isusu ke non, je suis Maxi Bondowe bandeko, je suis vraiment Maxi Bondowe. Cette femme m'a épaté na ba niveau moko boye donc image mususu na bana ozela na longole yango automatiquement na o expliquer yango c'est quoi le problème. Biso nyonso toyebi après de ces artistes Maxi nde mutu penza transféra ki bato na pasi wana ti na kolela na ye ekeko kweya na matoi pe ya mama Denise oyo aza première dame ya Congo. Toyebi o mama Denise asalaki fondation ezwaki en charge. Maxi malgré ça na okyo lobate ke non, elle a été insultée na bandenge moko non. Congolais Zairo afingaka mais to kendaki na ba commentaire. Je suis Maxi Bondowe. Je suis Maxi Bondowe. Avoir une soeur comme Maxi, avoir une copine comme Maxi, avoir une amie comme Maxi. Donc, parce que Maxi, elle est là qui a transféré qui message moto. Donc, tu as battu le Maxi Salaki. Et ça, c'est que il y a eu d'autres personnes, le quoi Zairo azang sa malobate, azang sa bilobe late. Oh, yango kolela ya boezani yango batike na zemi. Oh, abima kutuna abima pena nani na jani. Tout ça, il a coupé ba analyse awa. Sage qu'elle est abimi alobi
kolela o na lelaki ezaki pasi ya na perdra papa na perdra mama na ebi pasi ya bana wana ndenge batikali. Donc Maxi, elle était vraiment bref et puis elle était sage. Na makamusus peut-être bande ko zela koya peut-être peut ko répondre peut-être la brine. Elle ne voulait même pas citer le nom de la brine et alobi très bien que non a solo la na la brine juste 3 fois. Au Congo batika ko solo la te batika ko yeba na te c'est juste au Congo. A relater histoire ango ndenge ya Jani alobi ayebi na basi ya Jani o ya bima na bango na mikili wana. Yango tozo loba. Elobi ata kinal. La brine nazaki a sa zu esprit ya Jani na niveau moko pas comme possible. Maxi alobi ke ezali na basi o peza balobaki ba ochape mikana nje. Kinal pe alobaki yango obien no baoki olobe no momi boye mais ya kokima kaka. C'était comme si ezaki c'est toujours yebate. O Maxi ye moko alobi bandeko na yebi te nini lekaki. Alors lorsque tu as ça la sortie médiatique na biso bien toujours ko ça la artiste na biso ba analyse bandeko ngana oyo kango mutema pasi baza batu lokola biso baza pe na ba mabe na bango mais tout se réserve à capé. Maxi lorsque asali sortie médiatique nae eloko moko boye alobaki ezaki vraiment très profond pe sous bon alobaki makambo ebele alobaki vraiment makambo ebele. Batounie pourquoi ba remettra qui nani la veuve Sylvie Faye 300 euros bisonyo soto monaki ndenge lekaki parce que c'était médiatisé o ezaki même pas souci na bango ba salango ba médiatiser yango ba di fait ya biso ba zairo to linga koloba polémique ba kangaki bango déjà miyibi nano ba kiti ataki nité alors choix ezalaki te. Choix ezalaki te il fallait que ba médiatiser yango parce que ba bandai déjà ko finga bango. Maxi elle est la seule on a que le bakeno a répondra qui bien. Kolana depuis ba artiste nyonso o ba ça ba sortie médiatique tant ba tuna bango question ya kolobake non pourquoi vous remettra qui est $300 300 euros est-ce que vraiment veuve avant pendant 16 ans misusu ba lobaki oh non elle avait déjà ses engagements et matake kitaki. Mais Maxi alobaki logo moko na tali na bino Maxi elle est trop sage. Et puis azana ba réponse kaka na munoko na ye oyo kapeza réponse azo pesa ezo make sense. Tant ba pesi $300 wana bandeko il y a eu des gens au basalela qui ont analyse $300 veuve à 16 ans et matake kitaki pona nini ye réponse à Maxi betakinga réponse à Maxi zakini. Vous savez nous les Congolais tozana a défaut moko ya raisonnement. Maxi alobi donc asa nini a rappeler biso ou bien a zongisika mayele na biso a répondre bimbongo wana ezaki mbongo pe ezaki décompte final ya Janite biso nyonso toyebi ke no décompte final ekinaki pas moi si à partir moi si peut-être ba okabola na famille ya mobali babilo mo abongo parce que moi je sais ça. Bon qui réponse à Maxi na sepela ki nango makasi a ramener juste qu'à savoir abattu. Mais si vous continuez comme ça la lisusu analyse il y a kolobé la 300 euros au ba pesa ki Sylvie alors réponse à bien ezaki non mbongo ngwana ba pesa ki bango ba pesa ki ezalaki décompte final même pas il y a Jani Faye parce que Jani Faye ezaki même pas salaire à Jani Faye même pas décompte final il y a Jani Faye ezaki mbongo okutu ba pesa ki ne to salela ngo matanga to salela ngo nde matanga ya ke no to zo matanga en charge na mbongo wana to sala tout si ça déjà kozongisa ebembe na Congo to zongisi nde mbongo wana lokola fondation ezwaki charge nyonso yango wana bango ba réfléchissa ki kaka ke non comme ça mbongo oyo to ke opesa ngo na famille to pesa bana. Ezo make sense. Pour nanga lorsque nani Maxi alobi bongo na bi oui, ezo make sense. Eza na sens. Eza des comptes final te oyo ba bimisi des comptes final ba tchena mesa ba banjo kabela bana ne ba bana ko kabela bana non. Alors c'est vraiment un message ya koloba ke non. Ceux qui te kosala ba analyse
to sauter dans lika mwana ya koloba ke no 300 parce que na c'est tout la lobaki ke no atata bakitaki na mbongo wana ba calcula qui était réponse ya bien eza réponse outil et pas maxi ndé vraiment vraie réponse ya ko rappeler batu ya koloba ke no mbongo wana eza décompte final ya janité eza pe nani salaire ya janité eza pe ke no jani atekaki batekaki lopango bien biloko moko ya jani bateki yango na poto nde ba ina lar wana bakabola non eza mbongo oyo ezaki elinga ko kunda papa na bango mais lokwa mutu mususu azwaki charge ya nyonso nde balobi no bakabela ta banana ba 100 na ba 300 ba 500 na bazwaki wana bref tokangi parenthèse ya wana toke na ngambu ya Labrine na Maxi cette fois-ci vraiment ah non Maxi non na lingaki déjà ndenge ya jouaka mais là elle m'a vraiment épaté. Le quoi moni balobi ke no président de Vos nde soki président ya diaspora ya ba comédien ya diaspora non préféré ate azwa vice na eza la Maxi. Maxi elle a une autorité, elle réfléchit. Oyo azoloba, tango azoloba, ozo yoka pe ba biloko o mutu azoloba. Ozo comprendre pe mba moko. Maxi elle a encore soulevé ba tuna ki pourquoi Maman Kamba boye ko soutenir Yaya na bino ka boye Maxi elle avait tout dit je crois aussi bolandi ngana osa juste kaka kikongo bon kikongo sate je vais juste kaka ko beta sete na babiloko o ya loba ki wana aye koloba eloro moko ya koloba ye asololi na Labrine eza kaka pona ya Jani tangu ya Jani ayaki ko présenter papa ye asepela ki nango te mais déjà zemizala ki sekotaki Maxi alobi ke non ya Jani pas de ozana documenté ye pe na documenté avantage ko zanini à faire voir Yaya mais zemizaki sekotaki alobi asolola na Labrine kaka 3 fois et ezaki kaka ba makambo ngo oyo ya Jani oyo ndenge bango bamande ko telemela likambo ngo alobi atele azwa phone na ye abenga penza Jani abenga penza Labrine pour la kotuna et c'est quoi au juste le problème Yaya azozwa kaka documenté mwana sa botami ya mibale alobi non Labrine a expliqué il fallait expliquer soit disant que non yeso kazolinga kozwa document a expliquer qui ya koloba ke non ako déclarer ce qui Sylvie est-ce que zalaki nani ako déclarer Sylvia koya est-ce que zalaki raison ya Labrine aloba bongo et si longtemps que non bino tango bozwa ki deal na mesa omoni place o bazo zwa sikoyo Labrine mabe bandeko omoni place o bazo mona ke non Labrine aza bien te eza ya que bino botie carte sur table tozo répéter yango po batu mususu bazo comprendre yango te yango makambo ngo ezoke ne kaka louche Labrine pourrait la banaye koloba ke non ce qui n'a pas ces documents Sylvie akoya parce que ye a déclaré Sylvie après sikoyo à répondre en pas Maxi a bino yo siko bino bo solo la ka ezalaka ndenge nini parce que carte sur table ezaki ke non obo nani to sala boye yo zwa document na simana boye mais est-ce que tu comprendre pété batu msusu balobi boye président de Vos aye koloba ke non Jani abanaye koluka abanaye kolinga nini kozwa document na sima ya Labrine te tozo comprendre te siko et comme on dirait 3-4 bouches to yeba ya nani to ndima ya nani tozo nazo comprendre te parce que Maxi façon azoloba o sentir que non vérité moko za na kati ya Maxi tango azoloba tu sens que non Maxi azo avouer penza vérité alobi abenga kae abenga Labrine problème ezani oh boye oh ye ce qui n'a pas ces documents Sylvia koya mais dans ngambu ya Devos alobi ke non Jani abanayi kolinga kozwa document na sima ya nani ya Labrine te mais président Devos bon nayebi te qu'il soit aussi sincère hein so autant na moi le couteau zo pesa batu ba confusion hein o pesa batu ba confusion parce que la majorité ya batu bazobima eza ke non Labrine boya ko pesa nani ya Jani nani document parce que lorsque ye Devos azobima ya koloba ke non Jani alinga te elekelanga makasi epesa na kanda bolo ba vérité bo batu ba ndima bino lokwa Maxi ozo mona ke non azana ye pembe asolaka ne pembe
ata bokolimba obaloba ke non toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah botie biso na confusion. Mutu oyo na bango nyonso ba osa ba sortie médiatique ezaka ka yemoko devosi ndabimise eloko na ya koloba ke non Jania bande kolinga te document nani azwa document na sima la brine. Mais hier Maxi Alobiango abenga yita ngo benga 3 fois na benga la brine eza juste ka pona makambo ya faille. La brine répondra yé que non yé ce qui a vu document a bengi sa Sylvie. C'est ça le problème. Bande ko na ebité ce qui na zolo ba lokuta ce qui na naza confuse. Naza vraiment confuse. Il y a nani président de vos saye koloba. Ce qui a ça qui n'a intérêt na document ya nani ya la brinité. Alinga ko kufa pe alinga ki a continuer na la brinité. Kolanda na ba bêtise kolanda na ba oya bane ko kutana nango e pa la brine. O kanga mwasi afaga deli ozo kanga mwasi na ba mibali. O kanga mwasi déjà zozo biloko no nzoto akabeli mibali na ye. Mais ozo zonga kaka wana. Koto balobi bane ko luka parapluie ngo ezalaki nani ezalaki la brine. Siko la brine aola kise ya minene ovandi kaka wana. Maintenant lelo boya ko yebisa biso ke non abane ko linga ko zwa document na sima la brinité. Bande ko na ebité soki bino pe na place wana bozo comprendre lisolo ngo. Maxi Nangambu na lobi et na zu ata 2 3 4 appels ya ba maman moko pena ba vanda na la brine. Problème les aïe ke non bana ko boya ko libérer doki na sens ke non soki apesi nani ya Jani doki Jani robengisa mwasi na ye. Siko soto bito songa na carte sur table o bango ba solo la ka dile ba salaka ezalaka ke non yo to sala boye. Wana kutu to kozongela ngo lisusu te parce que to sali ba analyse ebele sur ça. Ezalon dire to sa tautologie kozongisa makambo. Alors, tant qu'on va répondre, il y a bon déjà, non. Viens déjà ça simbina et touche. Maxi Alobi, ceux qui vont monter qui ngana les laki mingi. J'ai beaucoup pensé. Yaya to solo là, to banako fongola e makambo ebele. Maxi a parvenu à kolobake no yaya kai pa na nganda ku yangoyo. Maxi Alobi te ke non, apé sa document. Alobaki ndako moni ba Palestine ba baneka ko bengana ka e ya ko vanda wa to zui to lie to zui te to vandi lo bieza nzambe. C'est comme si ba checker pe esprit moko boya ke non ayo ka batu mususu te yango a se retrouver ki na batu mususu pa zo sola na bango te eloko ezalaka ya molili ezalaka bongo aveuglement moko ezalaka wana ya makasi soki boza makasi te na prière po bo monango yango ne suka aka na baliwa. Parce que yé moko Maxi Azolo ba tozo comprendre te o ememi etina liwa likambo to belela to loba pe abeba nana batu pona likambo. Soko fongoli eloko ezaka ne t'inquiète pas ya lingaka soki mona ya t'inquiète pas. Maxi Alobi tangu kana o lela wana ya Jani akufi mona yeza ki kaka t'inquiète. Siko t'inquiète. Who's calling me here? Hello? Alors, tant que bandeko ba leli, ba raisonner nenge ba vanana ndeko, ba raisonner nenge ba bandeko fungole makam, ba tali nenge nyonso ba bandeko pekisa e, ayoka te ka place ba bandeko pekisa e, na ke kukufa. Bandeko bo aimer vidéo, bo partager. Et ça, biso bien. Bo aimer, s'il vous plaît, bo partager. Maxi Alobi va tika ko changer parole te. Na la brine. Oh, le kaka wana jour la nani akufaka. Jani akufaka. Muto banda ko finga c'était la brine. Muto akufeli. Maxi Alobi, parce que Maxi a comment ko sambela, a comment ko le babilo, comment ko vraiment oso sentir que non, elle est maintenant trop spirituelle. Maxi Alobi, et là comment ko peut et toucher qui bon et toucher qui ngate et hein et ça qui n'est ko zone ko fongolanga moi mémoire. Et là ko bato babanda ko boya.
Je crois que mission dans le bango tous les jours dans ce bakeno il y a pas moyen à épargner la brine ou encore il y a ko bakeno la brine ayebi makambo liwa ya nani te. Mutu alingaki ko épargner la brine na makambo ya Jani ezaki nzambe. Loko nzambe a épargnaki la brine te et que ya Jani se retrouva ki na ndaku ya la brine akufi na kati ya ndaku wana bandeko na le bango chaque jour depuis nani Jani akufaki. Alors nzambe alingai pe kotika la brine te ke non il est pas za mabe aza muto nyokoli pe ya Jani. Ngana vandi na ngai na leli bomona ki ndenge ezalaki wana na ya na ndako ya Jani te na yaki parce que ekomaki ndako ya matanga muto akufaki na kiti bakomi kofinga nani akomaki kofinga ye la brine na fenêtre na ye moko pe Maxel baki ke no ngana ko finga yo te parce que déjà ndenge ozana osokomi na oza déjà mwasi ya nani ya libabe na ko finga te mais na ko faire voir yo. Et je pense que non la mana c'est qui Maxi ayebi makambo ebele et puis Maxel baki alaka ki ye ke non je viendrai mais na moni on dirait ba maîtriser Maxi et puis ezaki na ba ser ba émotion. La grande famille, beau aimer, beau partager, toujours sur la caca. Beau aimer, beau partager. Bozo landa bandiko. Alors, sortie médiatique, il y a Maxi, tu vas nous causer la peut-être que le bas ebele. Il y a ebele, peut-être à Fungola Makasi, à Fungola qui vraiment Makasi, elle était sage. Nazo mon appel Tinate. Ce qui a Fungola ebele pour nanini sous. La personne est déjà partie. Mais oya lobaki ke non na yebi basi ya Jani. Oya bimaki na basi pe kitoko. O pe balinga ke non avani na bango lelo aza en vie. Mais to bandaki ko comprendre te. Et loko bandaki ko sala ya Jani. Bon imaginez l'artiste comédien mususu ba komina ko lukele basi mwasi ya ko ba ke non avana na mutu. Peut-être na sima awa ko zwa document. Mais mutu azo kima bango. Azo chola bango papa abaluki. Alors to wana ton dimana likambu kina la lobaki. Alors je crois lobi na salaki analyse moko ya sorti sous médiatique ya Kinal. Alobi nenga bande ko luka ba pesa ye sim. Je crois ngana lobaki na lobi la nani Kinal vela nenga zo luka dokim azo luka sim. Moi, je sais que nous avons occupé un numéro. Il y a Jani kuna na network abana ko utiliser à partir de kuna ne ba osa nini. Pas ko bimisela bango ba biloko nyonso. Il y a eu des gens ba benga kinga ba bino maman bébé ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais, il faut peut-être nani ceux qui ba fongoli caisse. Ba fongoli caisse peut-être à partir ba to ceux qui bango ba fongoli si caisse. Kuna ndese o ba kopesa bango autorisation. Oui, ça se fait comme ça parce que parce que tant to vzo ka ba sim, to enregistra ka ba sim. To enregistra ka. Peut-être ngana loba ki kaka ya koloba ke non, azo kaka numéro akende. Alors na loba ki yango kaka en vague bongo. Mais je sais que non eza na procédure peut-être o kende na police. Police a pesi o document moko boya akomelio ndoke siko na network wana. Parce que ça secret, ça secret bongote. Alors je crois na kangi na zo ki ndeko moko benga kingai oui ata awa ça se passe comme ça peut-être ngana loba ki yango kaka vaguement moko na lobi ke no azo kaka numéro akende. Mais lorsque na loba ki bongo peut-être na yebi ke no abazana batu bazo sa ba investigation. Alors bokyo ke ne pe na police boko bonini bo fongoli sina ni caisse à partir de la police et tout police a pesi bino peut-être lettre wana ne bokyo ke nango na network wana. Ça se passe comme ça. Voilà. Alors bandeko, je crois tosololi le eza lundi. Ba bon début à semaine na balandi nyonso. Na ozangisa te famille Libota, on est ensemble avec vous. Shalom shalom shalom. Focus le loto banda film na biso mususu ya sika. Je crois lobi déjà batiela ki biso ba acteur ba koza na kati. La Chine on est ensemble. Je crois que Karine a publié qui sur page na ya koloba kenon ba promotion zo sala ndenge zo bina père abapiti encore mobali na ye
ayebisi ça promotion juste na koyemba. Moi je suis partante, hein. Nandimi yango c'est ça normal. On va lobi ko binate yemba kaka ça la promotion ya koyemba. Alors c'est au moins ça la Chine, beau aimer, beau partager. Les Péchalov, on est ensemble avec vous. Toke sous na nini di sous. Voilà. Tout le monde qui déjà na saila ki bino analyse ya likambango oyo ya donc tout le monde qui basali ya nzambe bakena ki ko sambe la brine. Alors ekozala bien la brine ato sabango bango peso basali ya nzambe moko ya koloba keno ba yebi makambango ndenge kendaka et ozala bien ba encadrer bien ba yebisa pe aluka terrain d'attente pour na bana na ye. Je crois na lobaki yango pe na analyse nanga tokomona yango ka bongo bandeko meza likambo moko munene liwa ya Jani bato mosusu pe bakoki olanda nango ya liwa ya Jani bato mosusu pe bakoki olanda yango na nsima. Alors il faut toujours kozala sage na bamakambo mosusu na vie. Tango ye moko la brine azwaki idée ou bien initiative wana ya koloba ke non aluka basali ya nzambe bato mosusu balobi ke non la brine akomi omona ya Jani akomi omona ya Jani. Alors c'est au moins ça. Et que vous allez bien alongwana na distraction. Ce qui a causé toujours na distraction à koloba ke non alanda réseaux sociaux, alanda ba comédien, alanda bilobela ya mokili, alanda ndenge baza kofinga ye o balobi bakomi kofinga ye peti na babalabala. Et moi eloko moko ezolekelanga bandiko. J'ai un frère oyo ba travailla place moko na ye Ange oyaza mobali ya la brine encore papa ya mwana na ye o baza na ye. Il paraîtrait que non les messieurs aussi pas même pas azana document ce qui y a 6 mois ba renouveler la kaya 6 mois. Bon, je sais pas bino de boza na poto azana document il y a 6 mois. Comment est-ce que kobo ya papa ya bana na yo pesa ye document bo travailler bo zala bien. Ngana lobaki yango ta l'autre fois na lobaki non. La brine ezaka mutu moko ata libérer document. Ba solo likaka bien ngai peka ko beta shita sima ka boye pa. Na Sylvie yango pe linga yate. Ce qui bizaleli na ezala ki bien linga ce qui a convaincre ka pe ja convaincre Jani. Jani nga bosa na pe Sylvie. Et kenda ka bongo. Mais lokola batu bazalaka juste inspiré kaka na mabe. Maele ya kaka na sima. Oui voilà tala sikona mutu akena sa mabele. Ya, c'est au moins ça na ebité siko ba papier na bino ba 6 mois ba lobi ke no ye Ange na pas na documenté. Aza so ina ya 6 mois ba renouveler la kango. Au moins c'est toujours la merde. Hein? Eh. Bana basi, tolukelo nyanzambe isa bien. Tolukelo nyanzambe ekosala vraiment bien. Histoire o eza histoire moko boye. Et ça souci. Ya Jani akufi. Biso ba fan auto sepelaka na ba nani na ye ba je na ye na théâtre. Tout ça pe na ba kanda. Voilà. Et ça passé. C'est au moins ça tous et sous ceux qui n'ont pas sous sortie médiatique. Tous zuguna matière et tout travail ngo awa. Na lobaki yango déjà que non. Tant que bango bando bima, biso pe to bando yao. Ceux qui bango ba arrêter, alors biso pe to ko arrêter. Alors, tokutani prochainement la grande famille, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Nzambe nanga pambo ilanga bino, nzambe nanga vraiment a bombilanga bino, on est ensemble, tokutani prochainement, ba bisous, bye bye.